bandeko balandi Vom Télévision na bino bozuli bako ya kolanda émission elikia ya lobby oyo ekelama na tina ko informer, former, conscientiser, sensibiliser pe mingi pona ko plaider ba vraie cause oyo ezozongisa bilenge ya filika pe bilenge ya République démocratique du Congo sima pe lisusu ezali émission oyo toyebaka ko interpeller conscience ya ba autorité banso oyo bazali en charge de la jeunesse potolobaka ombala elenge polobi azala elikia pona mboka esengeli lelo azala encadré, éduqué, orienté, préparé étant que pépinière oyo esengeli bobatela malamu polobi eba na robota mbuma na ya malamu na nzela ya makanisi pe misala na bongo totonde bino bolandi malamu na émission na biso elikia ya lobby etango nyonso pe tolamusaka bino na tinete tango bozolanda émission na biso elikia ya lobby mingi bilenge esengeli bolandaka biso na bokebi nyonso po maso tolobaka awa ezali po eba na kolamusa lisusu makanisi na bino po na koyeba elenge outi wapi okomi wapi ozokende wapi po na koyeba elenge nini esengeli oyeba lelo po lobi na yo ezala malamu na bongo na masolo ya lelo toye kolamusa makanisi ya bilenge banso oyo bazali na ba parti politique oyo tobengaka ba lutte de jeunes lelo tokobeta masolo nango toyeba rôle na bango ezali nini participation na bango ezali nini pe contribution na bango ezali nini pona tombona ya mboka na biso Congo po toyebi ete rôle ya ba parti politique bango nde bayebaka kokamba mboka nde lutte de jeunes oyo ba parti politique bakambaka pona ko préparer et lutte oyo bakoya ko remplacer bango lobby alors lelo toyeba ko beta masolo na tinete toyeba est-ce que ya solo ba ligue de jeunes wana ezali préparé to bazali préparé te to ko beta lisusu masolo na bilenge oyo ba beta ramindule bilenge oyo basalaka ba théâtre bilenge oyo bazali ko œuvre na ba domaine nyonso oyo ba bengi main d'œuvre tola musali susu makanisa bilenge wana pona nini tozola musa makanisa bilenge kwete bilenge senge bali bake lelo tokomi na 2021 mboka na biso Congo tozwa indépendance wuta 1960 et lelo 2021 esali mibu 61 ans bilenge et soki tokokisi yango na mutu to banzete mutu oyo azali na âge ya 61 ans azali mutu oyo akoti nde balobaka na 3e âge kaka na bilenge pona nini tozolamusa makanisa bilenge po ete bilenge bazali état d'esprit pona biso mutu abotamaka elenge te mais tokomaka elenge na tranche d'âge moko boye selon politique ya mboka na biso Congo bango balobi tranche d'âge ya jeunesse ezali de 18 à 35 ans esika wana pe toyebana ko tala vraiment ya solo penza tranche d'âge wana elongo bani kolandela biso ba congolais kolandela biso ba africain to ndenge nini mais tokoyeba ko analyser tranche d'âge wana pote soki elenge akokisi mibu wana nde mboka azaka na bosenga ya mutu wana bosenga na bango pona nini pote mutu wana bazali na makasi bazali na énergie bazali batu oyo bayaka kokumba mbongo wana bazali batu oyo bakumbaka implice na kati ya développement ya mboka yango tokoyeba kolobela vraiment tranche d'âge wana tant tolobelaka bilenge totalaka elenge ya mobali pe elenge ya mwasi
bango mibale wana contribution na bango ezali nini lelo pe participation na bango ezali nini kaka na nzela ya makanisi na misala oyo tozali komonisa mokolo na mokolo pona nini te to lisusu kolamusa makanisi ya bakonzi oyo bakambaka bilenge po ete ata tolobi manso mesuka na yango esengeli bakonzi na biso bayeba na kozwa badécision oyo esengeli na ntina ete bilenge bazala na système d'encadrement moko oyo ekosunga bango po lobi bayeba na kobota mbuma na yango ya malamu ndenge tolobaka ntango nyonso nde na bongo ya bino émission eliki ya lobi na nzela ya présentateur na bino Tata Timba Masoma tozalaka ntango nyonso disposé bandeko bilenge etanke mosali na bino na ntina ete koya kopesaka bino bainformation kotalisaka bino nini esengeli tosala nini esengeli toyeba kasi tobanda na bilenge ya baparti politique oyo babengaka baluc de jeune na mboka na biso Congo soki tobandi kotanga baparti politique tokokoma ntina ba 300 tokonage mpe ntina ba 400 awa na mboka na biso Congo et chaque parti politique ezali na luc de jeunes na yango bandeko ntango tozotanga baparti politique c'est-à-dire ezali regroupement ya bato ezali lisanga ya bato oyo bazali na idéologie bazali na bastratégie mpe bazali na bapolitique na bango oyo batambolaka nango mpo na bilenge na bango nyonso wana mpona koprépare kaka élite selon baparti politique wana mais kasi ntango tozo analyse bango lelo kolandela politique na biso ndenge ezo fonctionner lelo nde kuna nde tozomona kama kokoso mingi mpona mitingi ya baparti politique tomonaka nde bilenge nde bazalaka ebele mpe na baesano ya sport kuna mpe tomonaka bilenge bazalaka ebele ezala na baconcert kuna mpe tomonaka kaka bilenge nde bazalaka ebele kasi na kotalaka bilenge ya lelo tozomona lokola bilenge wana baparticipaka na bamitingi wana na bamatch wana na baconcert wana lokola bazali bilenge oyo bazali éduqué te nde na bongo tozoba koanalyse bilenge wana na baparti politique na biso tozokomona bilenge bazali tozokomona baparti politique ezokotinda bilenge na baparlement na tomoni na assemblée nationale na biso na baassemblée provinciale na biso tozomona baparti politique bazotinda mpe bilenge bapostule mpe bilenge bazali na kati ya baassemblée wana ndakisa assemblée nationale na biso ya république démocratique du Congo tozali bilenge ebele na kati wana bahonorable topesi bino bambote esika bozali me kasi awa tozo analyse kaka mpe tolamusa makanisi na bino kolandela rôle oyo bino esengeli bo asime na kati ya assemblée mpo na intérêt ya jeunesse soki totali bureau actuel ya assemblée nationale oyo babengi bureau d'âge ezali le plus âgé na le moins âgé et bilenge wana bauti na baparti politique na kati ya assemblée wana mpe na kati ya bureau wana kuna topesi totondi mpenza rapporteur na biso busa esika bozali vraiment longonia na mosala tozali nsima na bino mpona koencourage bino kasi awa toye kodéfendre cause ya jeunesse mpo tomoni bilan na bino na assemblée nationale na biso kino lelo tomoni ata député moko te atelemi
non seulement pour défendre jeunesse, mais pour proposer même mibeko. Pour mibeko oyo ekambaka bilenge lelo. Bakelango uta 2003. Arrêté ministériel. Numéro MJS bar CAB bar 21 00 bar 0004 bar 2003 du 12 février 2003 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Bandeko ba député toko lamusa makanisi na bino. Po bino nde bosalaka mibeko wana. Bino nde ba député bosalaka mibeko wana. Bino nde bondimaka yango. Iyo mibeko oyo elongo bani na tinete mboka na biso Kongo eba na kokamba bilenge na bango. Mais kasi boni ba député na biso ya bilenge bobosani mibeko wana. Et conséquence ezali nini lelo? Mibeko wana lelo ezali bafoué, abandonné à son triste sort. Tout le monde autorité manquante oyo a telemi na tinete atosa mibeko wana a respecter mibeko wana nanu tomoni bango te. Na émission na biso to leka bilenge bayebisaki biso ete totalisa ministère de la jeunesse et ministère wana lelo comme si ezo existait yango moni na émission na biso leka ki tolobelaki ministère de la jeunesse te. Popo na bilenge ya lelo bango bamoni ete ministère wana existaka te. Nde toye ko interpeller siko conscience bino okelaka mibeko wana. Pona nini bozo kanisa mibeko wana te? Pona nini bozo plaider mibeko wana te na kati assemblée nationale? Ba député na biso. Tala conséquence bilenge. Conséquence bilenge lelo. Et bino bozali fruit ya parti politique. C'est que esika bokomi wana bozoki tango ya koyekola mibeko wana te. Tango ya koyeba mibeko wana te. Nde na bongo kuna na kati assemblée nationale toza na tête na député moko te oyo a telemi pona ko défendre bilenge à travers ya mibeko na bango. Nanu tomoni bango te. Nde na bongo te ko mingi tozo interpeller conscience ya rapporteur na biso les moins âgés ya bureau na biso assemblée nationale. Tata Boussa topesi bino vraiment longo na ebele mais kasi tokoya komona bino na tinete bino pe botalisa makanisi nini o bino boza nango pona ko na souci kaka ya ko préparer bilenge na biso pour lobi bazala elikia na souci kaka boyeba na ko éclairer jeunesse na biso na oyo peut-être bazoyeba te mais oyo sengeli bayeba lelo. Pour tout rappeler bino te lelo tozali 2021. Et na 2021 lelo ce qui to balisi yango na le 4 janvier 1959 na lelo 2021 bilenge ya 1959 na bilenge ya 2021 bandeko ba député mais rôle na bino ezali pe tebola musape bilenge ezali rôle na bino ya ko encadrer jeunesse ezali rôle na bino ya ko éveiller conscience jeunesse ezali rôle na bino pona nini bozo sala yango te pona nini bobosani jeunesse lelo jeunesse azali abandonné. Pour te rappeler bino ba député basanza tolika awa batindaki 600 kuluna na kanya makasisi ezali malamu bakinde kosala bilanga po mboka na biso lelo tozali na ba difficulté belé na
makambo ya kolia. Alors mboka ezosenga esengeli biloko ya kolia ekoma ebele po population ayebana ko respirer. Po kolia ya congolais lelo ekomi pasi. Alors bino ba député mingi bilenge wana bakendaki kuna na kanya makasese esengeli boye ba ete bakendaki na volonté na bango te. Bazali bilenge oyo bakola bango kombo ya bakuluna. Biso to défendaka bakuluna te, mais biso to défendaka ba valeur ya jeunesse. Biso to défendaka ba valeur wana. Po mingi bazali bilenge. Au tranche d'âge wana lelo mboka azali nango na bosenga ya makasi na ba domaine nyonso. 600 jeunes wana bazalaki condamné te. 600 jeunes wana oyo bakei kosala bilanga na volonté na bango te. Oyo bakei na état de conscience moko te pasi bakendaki ba misusu bazolela totalaki bango na baitando. Ba misusu bazali kolela bazokolela nini? Ese bazolela ndenge bazokende kuna kosala bilanga to bazolela nini? Biso tokanisi ete bazolela kolandela domaine oyo baki kosala kuna ntango mosusu eza domaine na bango te. Esengeli bakende na domaine songolo. Topesi longonya na général na biso oyo azali kokamba bilenge wana kuna na kanya makasese parce que atalisaki molongo mobimba ete bilenge wana babanda kosala formation ya presque 2 semaines. Uta général ya talisaki ete bazalaki na formation. Après formation bakoti na bilanga. Nde émission na biso eliki ya lobby to kosenga bino bakonzi bo autoriser biso na tinete to koma sur terrain po to kende ko solola na bilenge wana. To solola na bango formation bazwi wana. To solola na bango moral na bango ezali ndenge nini? Ezali malamu po awa pe batikaki ba famille. Awa pe bilenge ebele bazali ko mituna pona bango. Po bilenge wana bakitsa mitema. Pe mabota wana bakitsa mitema. Émission eliki ya lobby ndenge tolobaka toujours. Ezali émission oyo ekelama na tina ko informer, ko former, ko conscientiser, sensibiliser bilenge. Et na Congo mobimba tozali na chaîne moko te oyo azali na programme lokola boye à disposer pour na bilenge. Vam télévision à disposer tribune na tinete bilenge ba na ko s'exprimer. Bilenge bazala lisusu considéré na société. Nde tozo interpeller toujours ba député na biso na eteni wana bola musa makanisi ya bakonzi ilongo na émission na biso eliki ya lobby poto eba na kolandela bilenge wana po lelo bazala utile na kati ya société na biso. Po ete elenge soki azali encadré, soki azali éduqué, préparé ndenge bazo encadrer bango kuna, ndenge bazo préparer bango kuna. Eliki na biso ezali ete bilenge wana bakozala ba responsable na misala oyo bazosala wana. Bakosala yango avec conscience. Na yango mingi tozozongisa charge wana na bino ba député. Pe mingi na rapporteur actuel ya Assemblée nationale na biso oyo babengaka Gaël Boussa. Toa komona bino honorable bofungola biso ba porte ezali kaka pona intérêt pona bolamo ya bilenge ya République démocratique du Congo. Parce que elenge soki azali informé akozala averti.
akoyeba nini esengeli ya sala nini esengeli ya sala ti tala mboka na biso lelo ndenge ezali kotambola na ba état d'urgence tozali na yango na ba mouvement politique tozali na yango lelo esengeli elenge lelo azala penza préparé pona nini elenge esengeli azala préparé lelo po toboyi lelo est certain le 4 janvier 1959 eleka na kobotama lisusu lelo siko na ntango wana na bilenge oyo bazali encadré te bazali éduqué te bino moko bopesa suite ya makambo oyo koleka na nsima ekosalema bino moko bomituna sort ekozala nini kasi na susi ya bilenge ndeko toyaka kaka kolamusa makanisi ya bayebanso oyo bazali na likanisi mpo na bolamu ya bilenge micro ya émission na biso eliki ya lobi ezali disponible bobenga biso na banumero oyo ezali na baetando na bino biso bisika nyonso bokobenga biso tozali prêt tokoya mpo na intérêt jeunesse parce que biso soki tolati boye elakisi ete tokoti na etumba esika tolamusaka bilenge makanisi bitumbana ezalaka kaka ya makanisi soki tolati boye ezali mpona kolamusa conscience parce que jeunesse ya lelo esengeli kolamusa bango conscience tranche d'âge wana ndenge tolobaki tobotamaka bilenge te me tokomaka bilenge ntango tranche d'âge wana ekoleka wana oza lisusu elenge te c'est-à-dire makambo oyo esengeli osala na tranche d'âge wana soki okokisi yango te eza rate mobimba oyo osali siko barate boni ya bilenge ya République démocratique du Congo oyo esi basali lelo na kozanga kokokisa oyo esengeli bakokisa lelo kino lelo mboka na biso jeunesse azali manipulé kino lelo mboka na biso Congo jeunesse na ye azali exploité kino lelo mboka na biso Congo jeunesse na biso azali na kati ya corruption bazo corrompre jeunesse na 1000 francs jeunesse akei mpo na nini akei mpo jeunesse ayebi na ye te rôle na ye esengeli ajouer ezali nini participation na ye ezali nini contribution na ye ezali nini kasi soki tozongi na masanga politique na kati ya baparti politique kuna tomoni na bastratégie nyonso bazalaka na yango mingi ezali boyina bilenge wana kuna ya parti politique kingandi bofinga bango bobunda na bango kaka yango wana tozomona lelo na terrain bilenge bakomi kofinga bakulutu banani bazolakisa bango kasi bakulutu wana mpo na nini mpo bilenge wana kuna bazali na parti politique songolo bofinga bango bobeta bango bobunda na bango et jeunesse azali kokende jeunesse azokokisa nyonso wana bozosenga bango mpo na nini mpo bopesaki bango 1000 francs mpo na nini mpo bolakaki bango musala mpe misala wana kino lelo bilenge baoyo baza na baparti politique eza ya pasi mpo toloba yango baparti politique kuna bazalaka mpo na intérêt mais intérêt ya bilenge na kati ya baparti politique wana tala bilenge ndenge bakomi kobundana mpo na koluka ya misala bilenge bazokose sacrifier na balolenge nyonso bilenge bazangi conscience lelo bilenge bazangi considération lelo Paul elenge lelo tokokisa ye ata kona elenge moko ya mboka songolo
bilenge na biso ya Congo. Nzokande elenge ya République démocratique Congo azali na rôle ya makasi esengeli a jouer pour na développement ya Afrique. Jeunesse soki tolamusi bino te ezali pasi mingi. Nde na bongo jeunesse tolamuka na pongi tozali na yango parce que pongi wana tozo risqué mboka na biso tozonga lisusu na bowumbu. Bandeko bilenge tozo risqué soki totelemi te soki tosangani te mboka na biso Congo tokolupe yango ekozonga na bamboka ya bapaya. Mpo na nini lelo basystème politique oyo toza nango lelo na Congo mingi ezali kobalana na kibiso te bakongolais. Tango nyonso tokopiaka kaka tala bango kuna basali boye biso pe esengeli tosala bongo. Me nzokande bobosani ete bango bilenge na bango bazalaka déjà bien encadré, bien éduqué, bien préparé. Mwana oyo abotami lelo ozokokisa mbala moko na oyo azali na 20 ans na oyo azali na 30 ans. Il avance, il y a conscience, il avance, il y a développement. Kasi na souci oyo biso tozalaka nango mpona bilenge yango na émission oyo toyaka kolamusa makanisa bilenge, conscience ya jeunesse. Jeunesse tozali na rôle ya monene mpona développement ya mboka na biso Congo. Tozali na rôle ya monene mpona tranche d'âge soki tolandeli malamu lelo oyo bazali de 18 à 35 ans basilisi ba classe bango wana tozomona mingi lelo basali pe ba entreprise na bango babenga ba cabine téléphonique bamisusu bazali ba chayeur ba porteur. Donc bazosala misala oyo ils ont assuré penza te avenir non seulement ya bango mais avenir ya Congo. Alors nyonso wana ezosalema ezali baraté na kati ya bilenge. Mpo na nini? Po bilenge bazokokisa te oyo esengeli bakokisa ntango bazali bilenge. Tala bandeko na biso ya basi bilenge ya basi. Bilenge ya basi lelo. So moni elinga mwasi okomona na tatouage. Soki moni elinga mwasi okomona na balolenge moko boye. Est-ce que balolenge wana ministère à genre toyeko la musape makanisi na bino na ngambo ya bandeko ya basi. Tala elateli ya bilenge ya basi ya République démocratique du Congo. Tala ba valeur ya bilenge ya basi ya République démocratique du Congo. Lelo ezali pasi ezali soni bakonzi bozali wapi? Et pour les parents bakoma na ba démissionnaire ba parents bakokaka susu ko prendre charge na bana te po bana moins de 18 ans nde azali mwana o basenge babomba na ndako. Mais ceux qui akokisi 18 ans mata bakobomba ndako se aza susu mwana te. Mais lelo baboti na biso bakosala nini? Po babotaki biso po toyaki déjà na mokili yango. Style lelo mwana 30 ans, mwana ya 40 ans, mwana ya 50 ans azo compter ko bengama mwana na kati ya ndako po bazobomba ye. Basi wana na nyonso wana kotala la réalité ya jeunesse congolaise. Pona kotala l'avenir na ye lobby. Danger tozomona ezali ya monene makasi. Danger ezali ya monene makasi.
totala bilenge oyo bakotaka mindule, totala bilenge oyo bakotaka stade, bakotaka na conscience nini. Bandeko na biso bazaka na scène, ba musicien, ba comédien, ba joueur. Éducation nini bino bozotalisa na bilenge oyo bayaka ko soutenir bino. Bizaleli nini oyo botalisaka bango te bolimbisi. Lelo na Congo to tali na ba musicien, to ba musicien engagé oyo ayepe na kolamusa makanisi ya population to makanisa bilenge. Sengeli to luka makasi sinon tokoloba pe bazali te. Nzoka nde so tolobi ke bazali te ezali pasi, ezali soni. Pona kotala lelo na musique na biso lelo ya Congo, majorité bazali bilenge o bazali likolo, ezali bilenge. Banzembo nini bozoyembisa biso, mabina nini bozobinisa biso, molato nini bozolatisa biso po epesa biso ligne de conduite, po bozala bandakisa pour la jeunesse. Ezali pasi. Ministère culture toye lisusu kolamusa makanisi na bino. To kolamusa makanisi na bino, ministère de la culture. Nini o esengeli bobongisa na kati wana po ba valeur na biso ezala considérer. Ba valeur na biso etant que ba africain, ba valeur na biso tant que ba congolais, ba autorité bolamuka. Émission lelo ezali kaka pona kolamusa bino. Tozo lamusa bino pona kotala danger oyo tozo mona lelo pona lobby. Toyebi te bilenge o batondani na ba université nini yango bozolakisa bango kuna. Nzoka nde lelo Congo eza na besoin ya biloko kolia, bilenge o bazali na ba université. Bozali ko orienter bango ndenge nini, bozali ko préparer bango ndenge nini po bye kokokisa rôle na bango na kati ya mboka. Bandeko bazali na izam ya solo kuna balakisa bino teke ba modéliste baye kusaba bino kaka kokata kotonga bongo kosala tisi balakisaka bino te. Mais soki balakisaka bino te nini esengeli bosala po balakisa bino? C'est qu'il faut bolamuka po bolamusa makanisi ya bakonzi na bino. Ndenge nini bakolakisa bino kaka bokata kaka elamba botonga kaka, mais kasi pona kosala tisi problème. Bana moshetu kuna ezali nini kaka juste et parce que nyonso wana bazali bilenge esengi tolamusa makanisi na bino. Makanisi na bino pona nini? Po bozali na rôle ya munene esengeli bo jouer lelo na ba domaine na bino wana. Bashegi batondani ebele o bino bobenga bashegi wana biso tobenga bango jeunesse abandonné, ba enfant de la rue batondani ebele o biso tobenga jeunesse abandonné, ba o bazo sala bundumba bazali ebele o biso tobenga jeunesse po to défendaka ba valeur na bango. Ya solo
émission na biso awa tolobelaka bilengi. Alors makanisi tozolamusa na tina ba acteur principal o bazali censé ya koorienter ya koencadrer ya koéduquer na ba domaine wana. Boyeba na kobongola bizaleli na bino, balolenge na bino, ba composition na bino même ya banzembo. Tozali ba congolais, tozali ba africain, tozali bango te. Bango baza bango, biso ba congolais toza biso. Alors biso na respect tozaka na yango. Pona nini bozo bafoué yango boyi? Est-ce que bakoko na biso bakosepela? Ta la passe. Oh, tozomona danger pona Congo ya lobby. Po ba oba rokanga Congo ya lobby. Ba comédien na ba scène na bino vraiment. Ba pièce au besoin présenter biso wana. Est-ce qu'il y a solo vraiment ils allaient ba pièce moko éducatif? Tout seigneur na bino kaka simplement. Boui bana ko bongo la bizaleli. Boui bana ko lamuka. Po Congo lobby ezali pona bilenge. Et population congolaise majorité na bango ezali kaka bilenge. Ya mwana tozo interpeller conscience na biteni nyonso wana. Ba joueur na biso na kata terrain, ba oyo bazo landa bino lelo. Et sengeli bo présenter pe vous ala exemplaire. Ba comportement na bino, ba réaction na bino. Émission oyo ezali pona bino nyonso wana. Émission oyo ezali pona bino nyonso wana. Ezali pona bino nyonso. O azali na makanisi a hotelisa makanisi na ye pona bolamu ya bilengi, pona intérêt jeunesse. Ekozala malamu mingi. Tokei na bilenge oyo bazo evre na kati ya ba religion. Toyebi mboka na biso Congo, République démocratique du Congo, ezali pays où ezali état laïque, où etondani ba religion ebele. Mais kasi bobo sanate ndenge balobaka, la religion c'est l'opium du peuple. Parce que l'enge azaka na kata peuple. Alors religion yérol naye étant que l'opium azali pona ko lalisa, azali pona ko tokoloba azali ko droguer jeunesse. Nesika ala musa jeunesse makanisi nini jeunesse sengeli ayeba lelo, nini sengeli asala. Mais ba religion lelo mingi oyo tozolobela ba religion oyo ya bapaya mission nango ezali kaka pona kolalisa peuple. Et na kata peuple wana majorité ya peuple wana ezali bilenge. Nde na bongo tokola musa makanisi lisusu na niveau ya ba religion na biso. Bino bozali kuna mitu. Tala Congo na biso lelo. Tala esika ezali okende. Tala vitesse ezali okende. Mais kasi tozali na religion o babengi religion africaine. Ya solo kuna tozomona ete bazolamusa makanisa bilenge. Nde na bongo na okazwana topesi longonya na mutu ya religion africaine wana tomoni Fumukusu Kiambunzala panda na ngola Nesongia Nzila mokobi ya misala 1921 oyo lelo azali ko tango nyonso azali ko lamusa makanisa bilenge elenge esengeli boyeba ete bino nde bozali ba acteur principal pour na développement ya mboka na biso Congo. Tango nyonso Nesongia Nzila talisaka yango bongo bino ba religion mususu bozali kaka wana pona kopesa bilenge ba drogue komelisa bango ba drogue welalisa bango ba pongi
et puis ça bango ba éviter rôle mission nini bozo jouer lelo oyo ekoyi bana kolamusa makanisa bilenge po bilenge ba bana ko jouer rôle na bango malamu pour intérêt population. Matono mingi na religion africaine na musala oyo bino bozali ko monisa vraiment lelo pona ko lamusa bilenge ya solo ne sonyanzila boyaki pona ko tangisa ya solo boyaki pona ko zongisa moyindo esika abungela esika abungisala ba valeur na ye esika moyindo abungisala ba valeur esika jeunesse abungisala ba valeur na ye nde lelo tozwi quand même mutu oyo aye lisusu kozongisa biso na makanisi na conscience toyeba touti wapi tokomi wapi pe tozali kokende wapi pe yo elenge esengeli osala nini matondo mingi une fois de plus na nesonya nzila fo mokusu kia munzala panda na ngola tobosani te bangunza banso wana tomoni kuna mvunzi ya Kasai ngunza mololai totondi bino botondi na nyonso oyo bino bozotalisa bilenge po bilenge bayeba na koyeba rôle na bango ezali nini biso pe tozolandaka matambe wana na tina ete to kolamusaka bilenge na nzela na émission na biso elike ya lobi po bilenge lelo bazala lisusu distraite bilenge lelo bazala lisusu kolala te me kasi bazala kolamuka na makanisi pe na misala kasi makanisi nango ezali nini misala yango ezali nini tala bilenge wana bazali na ba religion mingi mingi bazali kolaka bango kaka tokende lola mokolo nini tokende lola mokolo nini bandeko kongo na biso ezali na makambo ebele esengeli tobongisa lelo nzoka nde biso tozali na kati ya ba religion nde tozali esengi tozala éveillé esengi tozala conscient mpona kolandelaka nyonso oyo ezoleka na badomaine nyonso ya solo tolobelaki lelo to embrasser vraiment badomaine ebele mais toyei koprésente kaka badifficulté oyo bilenge bazali na yango mpo basemerger difficulté bilenge bazali na yango par rapport ya encadrement nde tosengi vraiment na bino baresponsable ya bilenge baautorité po télévision ezali ngonga tozokende na koshite tozolamusa makanisi na bino na ntina ete boyeba lelo nini oyo esengeli bosala oyo esengeli bosala lelo ezali nini botosa mibeko ya bilenge bo reconnaître mibeko ya bilenge ya République démocratique du Congo po bilenge wana ba bénéficier ba encadrement na bango oyo esengeli wana tomoni mokonzi ya mboka étant que garant de la jeunesse congolaise soki bilenge lelo tozali kolombela bilenge lelo ya Congo bazali ya kobunga bilenge lelo bazali abandonné batala kaka mutu mokonzi alors bino na niveau na bino bosala nini bokitisa kaka bokitisela bango po na émission elekaki tolobaki na Congo awa tozali na ministère de la jeunesse te eliki ezali ete na mabongisi oyo bino bozali kobongisa na kati ya politique na nyonso oyo bozali kolengela wana bokanisa mpona bilenge bo étudier bo analyser vraiment bosala état de lieu mpona jeunesse po botia jeunesse na esika na yango po jeunesse a bénéficier encadrement a bénéficier oyo esengeli a bénéficier epa na bino po lelo azo bénéficier yango te bilenge bino bozali na baparti politique boyeba ete kuna bino bazali ko-encadre bino lokola baélite ya lobby mais soki tobalisi yango na réalité lelo soki keno bilenge oyo ya lelo bokozala kaka na lolenge ya lobby Congo na biso ezala na problème ekozala na problème
ponda kisa nango ezali na niveau assemblée nationale de tolobaki ba député na biso baza kuna ba bosani na bango ke no bazali bilenge pe ba bosani ke ba tu ba votaki bango majorité ezali bilenge kuna bake na bango na ba intérêt na bango mekas na nzela na émission na biso eliki ya lobby tokanisi ete ba honorable député makanisi na bino bokolamusa yango mpona kotala situation ya jeunesse congolaise bolandela mibeko oyo ekambaka bilenge arrêté ministériel bolandela yango malamu malamu tofanda tosolola toluka tobongisa mibeko wana tozwa oyo esengeli oyo mosusu totika yango mpo soki bozotosa yango ti ntina na yango ezali nini ntina na yango ezali te bandeko bilenge awa totalisaka bino kaka bolamu na bino bilenge biso tata timba masoma tozali molobeli na bino tozali lisu na bino po ete biso tozali na terrain tozotala situation ya jeunesse comment jeunesse ezo évoluer comment bazwa encadre jeunesse pour bastructure nyonso wana encadre jeunesse lelo ezali abandonné délaissé kasi nyonso wana tozongisa yango kaka na bino bakonzi mingi mokonzi ya mboka boyebana kojouer rôle na bino mpo bilenge na biso ya Congo lelo bazala baresponsable lobby bazala utile lobby soki boencadre biso te soki boédike biso te boyebaka yango un certain le 4 janvier 1759 ekozongaka ebongi soki ezongi suite nango ekozala ndenge nini mpona Kongo na biso matondo mingi na bino bosoki libako kolanda biso tala oyo ezalaki analyse mpona mokolo ya lelo eliki ezali ete bolandi biso na bokebi nyonso na badomaine oyo tosimbi mpona mokolo ya lelo kasi ezali kaka te mpo toloba kaka mpo toloba te me ezali ete bandeko mpo eleka na kobongola biso bizaleli eleka na kochange conscience na biso mpo toyeba na kojouer rôle na biso mpo ete participation na biso mpe contribution na biso ezala ya malunga mpo mboka na biso ekende liboso mpo tosoutenir bakonzi na biso mpo tosoutenir mboka na biso Congo société na biso congolaise ezala malamu mpo bilenge na biso tozala ndakisa na mokili soki bolandaki biso malamu ezalaki na lisungi ya équipe technique ya Vuvamu télévision na sima caméra tozalaki na Maisha Kwaku bango tobenga bango cameraman ya balongo tobosani te bao bazaki elongo na bango tata Ndombele Botale oyo bapesaka biso toujours encouragement tobosani te likolo directeur de programme na biso oyo bazosala ete émission eliki ya lobby ezala émission oyo ezali kaka uniquement mpona bilenge mpe bongo direction générale ya Vuvamu télévision longonia na espace oyo bino bolengeli mpona bilenge na ntina ete bilenge bazala na tribune na bango oyo bakoyaka mpona s'exprimer soki bolandaki biso malamu bopesa longonia na émission eliki ya lobby na nzela ya présentateur nango tata Timba Maswama oyo tolobaka mosali na bino kimia ya tata mokili ezala na bino pe kimia ya Fumuki Mbangu ezala na bino po ete tokomi na centenaire ya Fumuki Mbangu wana tokoya kolobela yango nsima tokoluka nani oyo
toko akofanda na plateau na biso po atalisa biso abetela biso lisolo ya centenaire wana po centenaire ezobetama masolo mais tokoluka mutu oyo akoya po alimbolela biso centenaire ya Fomoki Mbangu ezali nini pe biso bilenge esenge toyeba nini esenge tosala nini botikala malamu.